Bonjour, bonsoir, Balandi, soit des shows Denar TV. Merci Naba au Balandi des shows Denar TV. Soko Talingamba, Bosso, n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne des shows Denar TV. Ota la réalité. Tu es tous là ensemble. Kakane tous là, Anabino na des shows Denar TV. Maman n'a vu ça là. Quel est le problème? Zala branché, toqué na détail. Nana li solo monto sur la Nabino ensemble. Maman n'a vu ça là quelque part. Maman le des shows. Tozo kaba émission zo ça les a bien pour la communauté. Ezo fungola maele, ezo longola biso na ba erreur ebele. Quel est le problème? Maman lobi des show nazala ki pa nanga na ndako. Maman pasteur nanga ayaki ko solliciter nga na kendo sala na petite entreprise na ye. Toza wana. Maman lobi des show, maman pasteur tango ayaki ko solliciter nga na ndima ki me mobali nanga na ndako aboyaki. Mobali aboyaki ayebisa inga biloko ya ba congolaise, tope biloko ya ba congolais, ba compagnie ya ba congolais, misala ya ba congolais suka esuka kaka mabe na makambu ya mbongo. Toza wana. Mama lobi nakendaki kosala po ezalaki mama pasteur, nga na ndima iteke mama pasteur akokai kosala oyo asalinga. Bref, mama lobi des shows kaka ne tokangai confinement. Nga na sala ki na se ya confinement mobimba. Maman na biso alobi des shows na zui risque ya kosala na confinement batu tout bakima ki corona. Bake vanda na bandako. Mais maman na biso abimi na ba corona wana na confinement akendai kosala. Bazai kosala na compagnie ya nettoyage. Oyebi tango tokangaki confinement bazaki plus na besoin batu po na nettoyage ko désinfecter ba lieu public et tout consort. Maman alobi des shows to travailler dur. To travailler dur na kende ko remplacer mutu moko alongwa ki na compagnie. Or, compagnie ya mama pasteur bato bazo kima pona nini mama pasteur muibi. Tout ça wana. Mama lobi des shows tozo solana mama pasteur azoloba ah nga soki na salisi batu na suka batu kaka bazong selaranga mabe. Soki na salisi batu na suka kaka batu bako abizenga ayaya. Webi bato bazaka na bobenga ngoni bazaka na avance ya maloba po yebi deja oye aza akubandona ba maloba mwa lokuta ya kokondane bato bakimi orke bato ba okima mama pasteur bakimi pona ba comportement ya kimuibi ya mama pasteur toza wana ya rien que la vérité olingi na kosa pona nini mama lobi des choses to travailler na mama pasteur depuis mai lelo toza na juillet mama pasteur faut futa mama na biso mbongo plus ou moins ya 2 mois. Maman na biso ayaki ko remplacer mutu akimaki à partir à les 4 ba travailler na mai juin maman lobi voir même na kati wana na batam musu na ba férié bango ba salaki c'est-à-dire maman pasteur falaka futa maman na biso chose ya 1800 € ou plus pour maman lobi na ba jour musu ba salaki même ba heure supplémentaire eza na kati donc maman mérita ki plus ou moins 2000 plus, mais au moins ndenge maman calcula ki soki a bien compter ba heure supplémentaire te na ba férié msu ndenge ba salaki faut maman pasteur a futa 1800. Na 1800 maman pasteur a futi maman na biso 800 €. Ya. Webi makambo zusa mana communauté, zusa la passe yoka. Na fungoli parenthèse rapidement na expliquer le romoko. Webi personnellement nga des shows. Non peso opinion nanga. Soki nga naza chômeur na poto, non préféré naza chômeur que na kendo sala na compagnie ya congolais. Non préféré naza chômeur que na kendo sala musala pa congolais. Po ya na suka mbongo ndeko kabola biso. Oleto mema na ba problème, oleto swana, oleto bendana. Malam na vanda chômeur pour problème ezalate. Kangi parenthèse tozonga na sujet landa oyoka. Maman lobi des shows. To bande musala na bande komsusu bande ko sala na compagnie ya bandibu. Mais to sala na bango na chantier moko. To sala presque sika moko eza bande komsusu ba congolais, to bande na bango musala journée moko ya les 4.
Mais bango kuna pas mundibu, mbongo déjà les cas. Qui mouté mamabe, la cupidité. Maman a vu sur le lobby des shows, maman pasteur a kofutanga 800 € au lieu de 1800. Nyon soana nini mouté mama kasi ya kuboya kofuta batumbongo. C'est-à-dire, biso na communauté, nous avons un grand problème, il y a cupidité, qui mouté ma mounene koluka, nyon ezala ya yo. Problème eza na kati eza nini sikoyo. Landa lisolo o comprendre, ndeni maman pasteur a keko kwea na échec, en voulant beaucoup gagner, on risque de perdre les tout. Maman pasteur a foutu maman na biso 800 € au lieu de 1800. Maman lobi tozaki na ivoirienne mususu toza na yowana. Ivoirienne wana maman yaki ko coûter na compagnie wana salara déjà na maman pasteur. Ivoirienne a sali plus ou moins 2 mois et demi. Maman pasteur a foutu ivoirienne 1300 €. Eh, 2 mois et demi? 2 mois et demi de travail. Maman a travaillé dur. A foutu ivoirienne 1300 €. 2 mois et demi. Yaya, webi ki mutema muneno biso ba congolais toza nango. Non, ils ont ça la bien te. Maman lobi voir même komona maman pasteur na église. Ateyaka. Ateyaka. Batu nyonso bazo kime na compagnie problème ambongo. Maman na biso abi de show nga na yeba kite. Ya sollicita kinga. Mais nga na yeba ite ke batu bazo kima pona problème ambongo. Chose grave. Maman pasteur Moussa na yeko zwa bandeko baza ba sans papier. Azora ba sans papier soka salsi bango Moussa la fin du mois 300 €. Moussa na yeko buba batu. Yaya abuba ces derniers temps. Comment dirais-je? Tout ya suka o yeko kosa. Ayeko zwa ba congolais mongo ba sans papier. A salisi bango misala jusqu'à 2 mois. Na 2 mois no lia futa bango ba mbongo na bango afuti bango 300 € ndenge amesana. Ba congolais ba memi maman pasteur likolo. Ba kena maman pasteur likolo ba kena ina ko harceler tina suka. Voir même ba congolais ba ke ko accuser maman pasteur ti esika signaka ba contrat na tant que entrepreneur. Ba BBC ba contrat maman pasteur ba fondé par rapport ya muibi. Par rapport ba mbongo na bango apesi bango ba mbongo na bango te. Ba annulé ba contrat ya maman pasteur mundele aboyi, contrat maman pasteur abu pia. Yaya koluka ko gagner belé okobungisa nyonso. Et sali mawa pasi na soni maman na biso lobi de show, lobela ngo na communauté. Pona nini muto azobenga mamosali ya nzambe. Muto babengi maman pasteur, pourquoi ba comportement ya boy? Maman na biso abi de show nazo kana soni na yebisa mobali na ngambongo ba futinga po apekisa kinga avana kende. Menga na kenda ki pona yeba ekaza maman pasteur, aoki ko sala o ya salingate. Voilà mambo ezoleka na communauté et sali mawa trop. Maman na biso lobi de show meka ko lobelango to meka ko changer na kati ya communauté yaya elo ni tunga to bakisa na suka. Webi problème o eza mingi na kati ya communauté. Tozana bandeko na biso ebele bazana mwa ba petite entreprise na bango. Soki kaka zui bandeko ne ba congolais. Suka il faut ba beba na kana maamba mbongo. Ça bien te. Pourquoi to beba na kana maamba mbongo? Muta kosala musala 1 mois. Yoza entrepreneur kuna ba futi yo mbongo. Yaya me yo pe futa muninga mbongo. Suka nango omuna kaka ba problème. Maman na biso abi de show bandeko ba congolais o ba memi maman pasteur likolo pourquoi? Ezana ba musu ba lobi ba defaki ba mbongo ba topo ba ya kubanda musala. Ba defi ba 300 € pour na ko charger ba coupon yebika na Paris mambo ba métro. Ko charger coupon mo eloko kolia ndeko yebika defi 300 €. Fin du mois ba ko futa mbongo na epo ya ko zongisa. Na suka maman pasteur azo futa bango ba 300 €. Ba mususu ba nyongo ba defaki eleki même 300. C'est-à-dire maman pasteur a futi bango mbongo eza muke kolekana o bango ba defaki po ba ya ko banda musala pa maman pasteur. Yango bandeko basilika ki bandeko babi trop c'est trop. Bandeko bake tina esika maman pasteur asigna ba contrat na ye. Bake ko funda. Pa ya bakolo misala wana ba moni yango vraiment za ki moyibi moko ya degré mabe. Banile ba contrat maman pasteur, moi misala mike moi petite entreprise à maman pasteur abu pia. Compagnie maman pasteur et kufi et kangami ba bengani maman pasteur. Ya omoni la cupidité. Omoni mutema mabe kote futaka. Mutema mabe futi yo mabe. Bible lobi oloni masango kobuka masango. Ah ouais. Oya loni nguba kobuka nguba. Oloni masango kobuka masango. Maman pasteur azolela ba contrat maman pasteur annulé pourquoi? Mbongo sengela kia futa bande kwa futi bangoti. Yeba mutake ndo sana na compagnie plus de 2 mois.
oya ko fute 300 euros yaya mais faut za mutema mabe faut za mutema makasi eso sala bien te maman pasteur bazo benga yo maman pasteur mais d'un côté muibi eso sala bien te maman na biso a regretter maman lobi des choses lobela ngona communauté bande ko na biso ba yeba tant tozo salela nzambe yaya bazo bengo pasteur bazo bengo maman pasteur évangéliste frère sœur faut to refléter Jésus faut to refléter la parole. Et non que dans l'église, bazo bengo maman pasteur évangéliste, je ne sais pas ba titre belé, mais quelque part ailleurs, ozana o elima. Et ça li bien te. Et ça li ma wapasi na soni. Maman na biso azo regretter, maman lobi des choses, na sali pas maman pasteur avec espoir. Na yeba ke ndenge na zuba risque na coronavirus. Baninga tu bakimaki bake confinement, mais maman kotaki confinement te maman bande ko bima tous les jours. Kokendo sala. Maman risqué na maladie. Mais na souka maman pasteur, ou lia futa maman 1800, apesi maman na biso 800 euros. Et sali ma wapas, na soni ya to chanze. Et ça va te bele to mona ba onka abwe azo ganga kombo nzambe. Balata ba poso meme, mais baza ba meme te baza na bango bankoi. Yaya yeba wapi ozo kende, yeba na nyozo kende ko confier na ye, mutako ya ko bondela ona ebandeli bien, metango ekoma a récompenser yo, pas ko récompenser, metango ekoma na suka ke apeso lifuta na yo a repesa te, ba problème ko bima pona nini communauté na biso to lingani te. Problème o eza makasi na communauté. Ezaka mama na biso te na bete su lisolo moko ya boye. Congolais asali pa congolais suka baswani, suka babundi, suka bambeli ebimi. Ça fait pas du bien. Bandeko o bazara na ba petite entreprise na bango yaya to meka ko soigner to lingana entre biso. Tira okezo bandeko baza sans papier pona ko luka ko souffrir bango non. Pourquoi ko bakisa kaka passe likolo a passe? Pourquoi ko bakisa passe likolo a passe ya moninga tuza wana? Ça fait pas du bien. Comment on ramasser ba sans papier? Loko yebi ke ba na ba papier te ba na esika o ke fundo te, o manipuler bango, o travailler bango. O utiliser ba ondengo lingi et na suka lifute ezate. Tala côté ba sans papier ba memi mutu aza na papier, tala côté ba sans papier ba komisi maman pasteur. Maman pasteur ba contrat annulé. Musala maman pasteur ekufi compagnie maman pasteur fermé pour na nini mutema mabe la cupidité en voulant beaucoup gagner on risque de perdre le tout. O lingi nyonso ezala ya yo tala côté okosuka. Voilà o tenga to ba pona maman na biso, maman lobi des choses. Lobela na communauté na regretter na ke ko risquer pamba na ba corona na kende ko sala pa maman pasteur tala biloko maman pasteur asali bande ko na biso ba sepeli na ngote ba accélérer maman pasteur balandeli maman pasteur tina suka accompagner ça nini e kangami. Voilà autre nga to lo bango wana esali ma wapasi na soni benga des choses de Denar TV na ba sujet bientôt lo belango o ekomeli ekomela ba misusu te numéro na ngango wana ka ndenge zo défiler benga gravé na WhatsApp okozwanga. Tia cloche de notification au tala ba émission na biso na temps réel. Soko talinga ba liboso n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne des shows Denar TV tala réalité. Partagez votre émission, n'oubliez pas, aimez, commentez et zalaki abino humble serviteur. L'homme de bonne foi, zala branché ba émission ezakoya. Ciao.